Voilà. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir la vidéo de notre émission. Voilà. Bonne année, bonne année, bonne année d'abord. Bonne année 2026 à tous nos abonnés, à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà. Je suis Gloire Pembele toujours, comme d'habitude, vous me connaissez bien. Je suis Gloire Pembele, voilà, de l'émission Star en ligne. Et ce que vous avez émission Star en ligne, c'est que nous avons un corps artistique, il y a musicien, comédien, tout peintre et autres. Voilà. Et les autres, Zali, na plateau, ya Jeannette, na télévision, na moko ya artiste musicien. Moko ya artiste musicien abengami na kombo ya Petit Bekam, azali koévoluer na kati ya ville ya Kinshasa et aza pe na parcours na ye ya malamu, il fait bien sa musique, voilà. Donc azosala mosala na ye bien, Kinshasa pe eyokaki Kinshasa pe endimaka ye. Et na yango tolingi te azala bisengo oyo biso tomona na Kinshasa bana poto pe boyeba ye te bodécouvrir ete no yango tomemi pe na bapoto na baplateforme biso nyonso toyoka baambiance wana toyoka bamusike ne bamélodie na ye ensemble. Et nakozwa temps ebele te mpona kopresente toza na ye moko akolobela carrière na ye akosi présente mpe akoloba oyo ezali souci na ye. Voilà, artiste Bekam, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, tomoni yo na émission Star en ligne oyo bazolando ya liboso tozana na posa ose présente bayeba nga na osola na nani. Et voilà, ose présente. Bon, premièrement, je me présente dans le Petit Bekam, votre artiste, musicien, banima maman kala en fait. Comme ce qu'on est temps sur on est mon kilé ba. Qu'il a un monde entier ba comment raté. Monde entier ma foi ba que Petit Bekam pas résistant donc vraiment. On a na veine on a toujours charge mutabeta ba mikolo ye yo da frapper ba on donc voilà. Jali. Balobi Petit Bekam aye approuvé pe na monde et pas ali ye pe anduleman voilà. Pona nini kaka fobi mana kombo Petit Bekam ba kombo sila ki bien yo moko andolingi bon. Faut ka ozala petit. Non. Comme Petit Bekam wana et outi musika. Comme Petit Bekam ngati ma pesa ngo. Papa na mama. Ti papa mon petit. Et outa na orchestre on a zalaka. Façon azalaki na mamnando ça ya wasait ba pesa ngo Petit Bekam. Orchestre ozalaka eza nini? Faut lo ba orchestre boye boye. Ozaye pa maneno na ba kongo. Non mais pas maneno ngona non. Kasi ozotanga orchestre te maneno babeta musique ya bibembo ya basali ba. Vraiment na ebete vu que ngambi na sala ye na oyeba ete. Non azala na les chancer toujours na bambo te parti de Calais du mettre fin longola chapeau parce que partout azala longola chapeau azala quand à l'aide du mettre ya manga bien marguer moi le mot les 40 le bila on petit commandé utakuna lena lo baiki nazala kuna commandé utakuna parce que nando sel na ngai na ba animation azala nango nana pesaka yo ngo public bien ye moko leader. Bon, public ne te pesa comme moi. OK. Public ne te pesa comme moi Petit Bekam yango etikala. Yango pesi makam parce que comme ça Petit Bekam te. Na carrière na sali na ba na décalé ama musu na sali ezaya Petit Bekam te ezaya kombo mobo na otanga ngo te po ya photo yeba c'est vraiment masalité tanga ka to yeba musu baba ye nde général Ibusu yeyo photo yeba tizaka nani. Bon, kombo za ki Kengela. Kengela. OK. Namona ngo louche ngapi namona ngo louche fort etikala kaka etikala elongwa on table moi genre non même pas le Petit Bekam te pesi makambo donc yango siko nde na pesa ba couleur mikolo. OK. Pesi nde makambo. Est-ce que papa Patrick Bekam pour ça la test bien okenda kaka ozalaka na simavie bien oyaka pe osali test ba confirmer okoti pe mais esimbi te. Non na ça test esimbi. Ça test esimba molongo liso esimbi te nini esimbi te. Na longo parce que via bon. Leader a bon Patrick Bekam a dit maître a bon. Mais makambo na uta kati wana tina olo ba on petit on desimba te. OK. Na mona rati non. Na misien ngapi na osama na ngamoko na volande Patrick Bekam pa kemba. Na Villa Nova do senga bifuna kemba na part na ngamoko. OK. Na lia face ça d'ailleurs na lia face na part na ngamoko donc yango pe makamti pe salelo. On te zano lelo. Ndingo za ko se souvenir ndo za ko se rappeler osaka test na nzembo ni. Na ça prendre test na nzemba mama. Oyo Patrick Bekam la tout ba mama tout ba concert ba ebi. Après na sala elo na ngamoko.
Banana nelo na yo moko après to koti na maman. Moi ndam kwa moi ba 10 secondes. Et to ba kande yo pese là. Premièrement o anga mona sala ngo eza na sente. Ale na kena changu na zenje. Na koti maluku na zenje. Na ye na bumbu na zenje wo. Na ye kisensu na zenje. Zoka na beta ka zenje. Sobina mabina ba zenje. Yaya tokobina na zenje. Yango tese na sala nze mona mo sente. Apo na yesu na mama toujours parti Bekam. Soki lelo na zanvi. Ezakaka mpona yo mama na ngai. Boya kolongola zemi. Yotikanga na kola na koma moto. Mama na ngao. Na ebitelo bonini na kopesa yo. Mama na ngai. Merci. Ok. Mama na ngao. Ezalaki vraiment bongo, hein? Ezalaki bongo. Ok, sko sente eleki nango kaka bongo bako pirata ngo te bako yiba te. Po bino ba yiba rabino. Bako po yo tiki move obimi. Ntembo sko etika. Bato moko boye pe bato bali bora bora mo sente eleki ngai. Sente wana créa na zo ngo to na zande on nga pa ina représenter na te mo ebi. To créa ngo na e ça on teste pe intensivement mais on comprend te na mona jo wana petit moko boye. Ah, bible mo sente donc on comprend te mais original ya ka original. OK. Original ba pirate ngo te etika ka original. Na nzembo na o bwa kisika ba sente pe na kati eza ba makambo. Bon tezati wana na esino ya couleur musu pona mo ba yuma mo ba mo kota na profondeur ya sente wana. Ya wana salis ko ba couleur mususu pona kima bango subala na nga so. To kokuta ndeti couleur nini na kati. Na mo eloko wana sika po yango nde to elobela yango nde makambo. Alors sika eza basota. Basota. Eza basota eza elo mo boye kanga mokili. Eza obima déjà et kanga mokili vraiment o ba yoki na plateforme tout ezali. Et basota eza fomo boye binisa na beto fond ba ngolin. Beto fond ba ngolin. Afro house. Afro house beto fond ba ngolin donc afro wana donc ma bezali basota. OK. Voilà, tu retiens mon père après émission ba yo kango. Tu retiens na suka émission ba yo kango, tu retiens bango na petit Bekam officiel. Voilà. Tu retiens bango kuna ba s'abonner déjà. Bazala wana et voilà. Et voilà, na makambu na moni opposa accompagner to ko lo baga ebele te to ba pe. Ouais, ba pe mukoza na et to zamea et moi c'est présenté. OK. Artiste na pesi autant na micro c'est présenté ba tout pe ba lando ba. Bonjour, bonsoir. Na artiste Montana. Mais combo mingi bani pa Olvera. Na artiste na ngatu mesana toujours kotambola ensemble bisodi. To créer blona biso peka bisodi. To ki bili. Yango singi vraiment ndeke biso mosko to bima. Bakolo histoire babima. Po to ki bili pa bato. Yango to ti. Nde bakolo histoire. Ou to banda histoire ndepena. Mais bokata ngo biezo continuer. Te to continuer ngo sikoyo. Beti la biso sale biso akapela moto comprendre que yo pe na kati ya histoire oza. Na kati ya histoire naza na chanteur. Sepela mingi. Mingi ka fe na nga faire gola. Yango lela ye. Nasepelaka mingi soki navandi nga moko na ndako. Makambo nasalaka elekelaka nga moko na ndako. Me lelo yo nga moko na bimi libanda bato babeti maboko babosani ngai te o. Me nazalaki mingi kofanda na ndako. Nzambe kanisa ata lelo lobi pe esimba mpona biso tokende liboso. ABC toujours etojali. Aspect beauté charisme. Yango wana. C'est bon. Merci. Merci. Yango wana vraiment eza plaisir munene kozala na bino lelo pona kosala sortie officielle ya nzembo na biso ebimisika et basota voilà donc basota déjà ezoya awa na kinambo zoyo kango et puis na ba plateforme na Petit Bekam TV officiel bozo zwa yango et toko partager yango ba DJ pe toko tinda boko télécharger yango ezelo kwa mwana mboka. Et pourquoi pas que ça là ba challenge na ba TikTok na ebité
déjà bobani ba challenge bien nante. Ouais, non, bah challenge d'ato banda qui ont déjà premièrement la peste qu'on sentait le mot c'est les ba ça la plaisir moi boy ça la bien mata dit non na CP vraiment art so boy ça laisser ma plaisir qui n'y peut déjà le Lubumbashi pe Luanda pe déjà ça là on a mon V mani charge à Luanda soliste de Saint-Esprit a pesa on suba bilangi moko boy très bien problème on ebeta tina Luanda vi que za mo kulo mo bo mukia ebeta tiba koton de ba challenge na mo ya fort ya mabe fort ça na bon challenge mais on le be box no de kalo comme na house bi ozo sande zakala sala moko ye na Jamaïque moko azongi na ye na musique normale na mwe pe bato musu bali na mo animation décalé mikolo pe s'imposer nango na yebi te ko sangisa na yoti bon zaka pelo wa sala abeta bien abeta bien para ba style moi en fait décalé pas kimara faut pas zandenga sala que un temps na pe na panzwana na bi na boyi décalé te parce que on a on de bimisinga pour les pas bien un petit be comme seigneur ba mbi double identité sauter toujours na moi identité za na toujours qui toto donc qui na kimi décalé te na zali très bien conseil nyoko pesa zakala na ndeko oba wela nzembo ya Jamaïque ba wela nzembo ya Jamaïque na mutu oui mukolo na ngwa bimaki ya lui ezalaka ya ye zakala anda ye a devancer akemba ngona gizmo ete obayemba na bango obayemba ni version ya liboso yenda lobaki yende kolo na ye n'ebite ozo ba histoire wana non mon cher histoire vraie et vraiment eza histoire vraie histoire vraie koko 10 voilà koko 10 nde kolo koko 10 nde bango ndio abandaki histoire wana zakala ndaki ya beto na gez histoire vraie zakala nde po naza na makambo nde a dominer koko 10 donc koko 10 aza na raison à déclarer. Oui. Ok, voilà. Tema yo Hollandais no makambo te mo epe to ko to na muzindo ezati. Vraiment. Tosepeli to komo koma na biso ko shite na makambo na biso. Nde ozo sala ndule bweza pe na batu pe ba sukisa ko mutema. Ba ebele. Namboka na sope ba ebele. Mais so na mona atamba komona bango ti ba belo ti. So petit moko boye mutankuki. Autre que veut si comme robot na habité sur autre que ne rap na mon araka mais Jojo Feti charge na bango na mon comment musicien mutakunki ezala ouais petit mon mutankuki en fait mutankuki boy ah ouais mutanga bois ouais na ka bien que so manix diet c'est na communauté vous avez un problème na union sacrée union sacrée batu ba mata avion tongo poko bino bolu ke ba makambo c'est que ya n ya keto c'est l'autre na waza na ketu na bango te mais basala nde musala bien nini basali ya mabe kasi ti bango balima mafinga ndo andule tokofinga ara te tala zaka mamba asala conseil ebele petit bekan mpe apesa conseil abc aspect beauté charisme mpe topia baconseil ndeko nanga artiste epai de chine topia baconseil bango batika mamba kofingaka wana ye bien te mais dérange onani banda babandi ofinga nawa mpe bafingi na bango yo te te edérange ngai parce que dérange ngai ndule ya mboka na biso esengani futo tombola yango noki ya kofinga noki ya kofinga futo tombola yango likolo me peti wana mutankuki mutu mobona amona ya makolo ndeti libata ye mpe atokenda mutankuki boye na mpe komoete obi komona nde nani wana momboshi botika bango boti wana bavie na bino bakanga bino moto mwende zozo alakaki mutu ni ayebisi mutu wana bindenge soki omankenga na okango parcours bavie babandi liboso bakokanga bino parcours bakoki kokanga bino parcours yo oza sire na yo bo osimbameli wapi nzambe atinda abafinga nafingi peti nga nafingi mutu te nga naloba kaka naza nayebi oyo tozali donc nzambe eza mutu nde atina taluya so esimbi te yebaki eza bango bavie no basala biso mpe lo te parce que oyo abc aspect beauté charisme toujours toza wana leo nanga jacques ye moi makambo wana chéri elise toujours manima seneve ayi makambo na aloba donc tokofingaka bango mpeti mpo babe eloko te nyonso aka otangeli nga na obango bana kombo donc namo mpe lo babeti mpe te namonaka lo mikolo esekileka nego dimara puisque saul ye mutu abeta mikolo na yoki yango donc voilà na comprendre nani dimara nde mutu atindi po finga nape misa dimara te so kabondeni oye kokotela po baninga babeti esende ekangi babeti nini oyo soki tosote moke nini wana oza ignorant
soki na vie soki nzambe abasomo moto asala omo bien faut courager ndeke ndeti nego dimara asala oka bien faut courager na mise na ye te namona ye pe te ndeti eloni abi asali kosakosa ebeta kosala bajete na ye kosakosa bayemba yango ndeni mpo soki eza nzembo eza bien fo yo oyeba oyemba yango mpo tomonake goza bandimi na ye keye nde mokonza mboka nayebi kaka parti wana do parti en sous mweke ozwi ntango oyoka yango te seke ebeta te ke nawaki yango mpe na yepe beti dablement genre wana basota su ndenge esala bongo esangani to eyepesamaka nzela moko salaire moko boni ya bele artiste ya double basoteli toza na double identité. Ok, voilà nana zo soutenir yo zo évoluer ndenge nini po tokoma na biso na suka. Bon, pour l'instant toza ba soutien te donc na pas diable montant de Chine ye mutu tozo sabu makambo na staff inso ABC aspect beauté charisme ba sa to sala lelo pe ba autozali donc pour l'instant mutu a soutenu biso azana nti to buna propre France monde nde na longwa na orchestre nde na ba ki na sa mamnanga moko ti ekosimba bato baomona na interrosa donc intatara mona tia on ne tombera jamais ba teti nzela poto. D'accord, mais nzela poto vieno pe kalata makambo 2028 vieno a député improviser lelo moko vieno king babia na yoka na eloko moko babi toujours 2028 eza biso donc makambo ezali to pesa on lui to soutenir rien ndeka to message soutenir rien funa lukunga par-ci par-là to soutenir on a vu na biso ya tout ko raté te donc na yebi ke ve sikaza atala nga peso ba moti lebele na yebi ke petit be kama sale bleu moi danger pour se ko simba moi baiser donc talara toujours fait na peso ba moti honorable alongoli fuma chapeau au ministère na yo alongoli fuma chapeau merci vraiment. Faut beta nzembo libanga nzembo élection faut vraiment ou eningisa ba bafle wana kala route OK kala te donc il veut déjà toi d'avoir contact donc intezali dans élection mais to biso tozela mo makasi banga ko kota so instant tozela mo voilà to komi na biso na suka ba mbote na ba oyo bazolanda yo ba oyo yeba na bango ba oyo zalaki na bango bien. Bon, premièrement, la personne en mode parti de Calais de mettre partenaire les canatiques à dédicace parce qu'on avait un album et un déjà tout du matos s'abonner dans ça la bien. À des personnes mode mauvais que j'ai toujours eu tout ça petit de comme nazala mauvais manix toujours né la bête dans loin dans les tombera jamais père n'a pas soutenir na cop na ndole donc il soit azaté mon boulot mauvais na ngai matin puis font là toujours papa na briette mauvais Doris moi na mtasa la qui petit de camp le la telamba donc mauvais sentiment toujours DJ mtakayi koto cointi coin donc c'est ka zabi que petit de camp ma bezali mais na bo salo pe ton rendez-vous moko boy to beta na espace nan wata espace wata boss Germain petit na pa ozala na oyeba ba voix moko boy na no petit mo ba voix moko boy ezika boy yo zala ka batu yo na nzela no zala ka batu ba yemba mabe baza mabe nani ya manopia oza voix mo ezika boy abi olata te ayi wana c'est lobi nde toza wana bozana ye place oke beta mamulangi po yo dejo luki makambo lobi ozokela ko pa manyopi elote azande fumba sota toujours donc ale wana nini ezaba sota wana nini ko petit yo manyopi yo ya ba sota da toujours ba sota lobi toza wana donc sans oublier donc toza wana ora dasa ba sota zo kanga mokili donc les gens qui nous battent mais toujours tout ça vraiment message pour na léopard ba musicien peu aux amours na mboka début des chansons même toujours les babi que léopard ne tombera jamais tout ça na to beta mardi non mari to beta na to soutenir léopard na biso ndenge za talara Fati Beton ya mama Denis Nyakero on continue biso toujours le match est bien donc qui mamba bien zali Fiston Maele Bitiatia Maele toujours Fiston Maele Baka Gold toujours tout ça na dans makambo ezali vraiment tout ça na chanson même toujours na bandeli demi des chano pe zalia chape chanson même ezali demi soko bwaka ba joueur ko bosana papa na Lumumba te ko bosana Lumumba te yenda simbi wana boyegaka très bien la beta na Maroc wana donc moi succès za na mwa na Maroc donc pe ABC za na mo pe petit Beckham na za na succès wana des succès za déjà ezalaka déjà pe ezali kende sous en 2026 ngana bule to so la projet nzoka makambo za déjà mamu ezalaka déjà bayebi lo alwa ndezoyoka bayi mata dezoyoka boma mata di mwana kileto ça
particulier, tout ça, qui ne tombera jamais parce que tu as un quand tu as un mot du pire, donc qui peut m'oututer. Kitoko, to comme na sona suka, bambote mi balé na bao balandi opé. Voilà. Ordre Nuance, Allemagne, Montana, papa na Belief. Boss, na bingo boss 3 fois. Boss Gola. Il y a eu un mois, na speaker to kuta na on a parlé. Voilà, c'était l'émission Star en ligne présentée par Gloire Mpembele. Voilà, je n'étais pas seul sur ces plateaux. Bien sûr, j'étais accompagné de mon invité. Il s'agit de Petit Beckham et son ami. Et derrière la caméra, c'était Zoboy, Mystère Exaucé. Et sans oublier, moi, s'il y a 100 kilos, il y a 150 kilos moins 50 kilos égale à 100. Wow. Julia Patifi. Azalaki wana, King Prince Babia pas Azalaki wana. Petit nangai, c'est neveu Jacques, toujours serré, lisé avec les jeunes à mon kuna. Star nangai. Mauvais à moi. Champagne. Ok, champagne pas Azalaki wana donc. Cabinet à Yamvoulouzi Zalaki wana vraiment merci beaucoup. Veuillez suivre et partager, abonnez-vous massivement. À suivre.